Kombo Nangezali, Shoming, Bouboul, Akwel. Shoming ezali kolakisa. Bouboul ezali bolingo. Mobulu. Akwel ezali bolingo. Dona lakisa ka bolingo ebele. Bolingo ebele. Nakatu ya kombo ya ngai. Merci. Ah, mbote bandeko. Donc, le 13, donc, mon colo sengela ito kutana poto bongisa masolo ya mboka. Na bokoko bavanda ka bapelisi moto. Bavandi bakulutu bazoloba baleki baza koyoka. Donc lelo ezali likambo to tokisa masolo. Donc lelo eza concert oyo esengela ke salama pona koyeba kopesa sango. Parce que na kati na mululu eza makambo to loba makambo ya biso ya mboka. Ya biso ya kobana na bokoko tiko koma na tango. Donc lelo nde bomoni tozali awa pona koyebisa bino kolakisa bino elongo ya sika ya mboko ya biso ekolakisa na sima mikolo eza koya na kati ya banzembo oyo ezoloba makambo ya mboka ezolakisa nzela biso tosengeli tokende sengeli tolanda toyekola mpe ya bokoko ya biso toyeba po totiango liboso parce nde biso tozali na mboko ya mondele alando ya bango bakoko batika biso po tolando ya biso ya bokoko po tozwa nzela parce que so toyebi bokoko te awo nyonso tokosala wana eza pamba bokoko nde merci tango pembeni tokobanda sikasiko merci Kentswe Nagosaro Tumbaro eku ekulutana yankewe jimi na mbonda yeyo liboso na bino teye kotiaka maboko place babengi biso pave na ngai Shoming oyo ezali lisanga na biso eza mouvement na biso na kati ya performance moko boye boko comprendre kaka musique ebeta boko comprendre toza kaka na ndenge ya toleka sepelas zala kozala pa kotikala kozala na mokili ya Nzambe. Johnny Milbaga Pele Pastoral donc yo obeta pona ndule ya Shoming donc boko yoka boko sepela kitoko. Bonjour. Mbote na batutu bazolanda biso. Donc là on est en plein concert. Tout accompagné de biso Shoming à Obeta Lelo. Et on est à chaud. Là on est à chaud. Donc là au Monibiso on est concentré mais tout le bébé l'été donc plus on a une image où diffuser les binos et on est content. Merci beaucoup. Dorcas. Donc, tu veux soutenir Papa Mbiso Shoming car ndenge ezala kaka tozaba na mboka bisika soto kenda jamais tobosa na mboka bisika to. Voilà, merci. Mbote na bino donc d'être aux aboyés Kaming teto banda ndre ya Shoming donc eza deuxième concert. Donc, ils sont tous bien, donc nous sommes beaucoup là. Voilà quoi. Nous sommes basse, donc on a 4 mouvements. Donc, bon, c'est pas ma casse. Merci. Bonjour, Bandeko. Ezan Zela Moulay, Zele Banda Banda Kin, Banda Bongo Folk, Okwes, Zele Za continuer. La Shoming Band. Shoming Band, les alliés transmission, ça veut dire que précurseur, il y a folk Congo, azako pesa maté na baleki oyo bakozwa relève oyo kolakisa baleki nzela oyo bakozwa. Donc yango tokutani na projet yango kombo nango Kinshasa Tour. Donc dans quelques semaines ou mois produit Robima, il y a un concert réunion sociale bandaki. Donc tout ça na continuité, tout ça les bandelités pour les bandeli banda kala la ça. Tout ça na continuité, bandingue belé ba côté la continuité à l'histoire et on est dans le bon. Voilà. La musique actuelle, évidemment, on va sur les musiques qui étaient celles traditionnellement inscrites dans le projet de l'Espace Icare depuis 84 avec le rock alternatif, le punk. Mais notre désir, évidemment, c'est de faire découvrir toutes les esthétiques
peut entrevoir dans les musiques actuelles surtout. Et ce soir, on va voyager puisqu'on va aller au bord du fleuve Congo. Et puis après, au Burkina Faso. Et tout de suite, veuillez applaudir chaleureusement Shoming. Oh, oh, oh,